bayaka o bazo bundisa biso bazali bato o ba préparaka eloko na ko ba même 100 ans avant et na kata gouvernement ezali na bato o baza ko renforcer bango. Je pense que les chef moko te ba bomi ka na lisasi moko ba chef ana nyoso mona ba bomi ba beti ba masasi na bande nyoso zo kufate bazo supporter lelo ba y attaque lo ba y attaque entrée ezate sortie ezate et lo monter ko sala alors ba chef ba bundi na makasi o ba teke ba ko za na lokola bokoko mais ba komi na suka bokoko na bango lokola baza na intervention bazo za na ba entrer na ba sortie bazo multiplier ba système ti ba bomi so na makamunyo so histoire totanga na classe toyebi muyaka na kombo ya Kasongo Lunda ezala bien muyaka wela mabele na muluba parce que Kasongo na Lunda baza makamba baluba na bayaka mais ata mukolo moko te totikala koyoka muyaka moko fandaki na mboka na biso tango bazo longwa na mboka na bango na kwango bazo pesa kwango mukongo bazo ba tokei plateau ya bateki tozo yebisa sous président de la République likambo wana eza rébellion batali ke bango na ba est na bango kuna bitumba tango nyoso kimia ezalaka te bamoni ke bateke bavanda na kimia bateke bayambaka batu bien bateke baza dernier territoire to pe premier territoire oyo eza na kata capitale ensuite il faut koyebisa batu ke bayebaka kitambo ezali mboka ya bateke lingwala mboka ya bateke kingabo mboka ya bateke mombele mboka ya bateke pe okei kinkoleti ainsi de suite alors soki to longoli capitale tozongi sango bamboka même Kinshasa oyo ezali na kata territoire ya Kwamutu il faut basi bakoti na kata territoire ya Kwamutu ezali lokola déjà baza na sama kola président ene mena minute to lo babibembe na biso ti siko bakundango te grand frère nanga Blaise mwana tata mwasi nanga propre Blaise petit frère nanga Osé mwana ya papa leki nanga propre o alandi papa na biso chef Miboto papa na biso ko na Vidal akufi maman na biso ko na Ngalinka akufi berger na biso o église ezala kuna papa na bango Lambio akufi une affaire ya 25 personnes parce que ça émission pour na minute belé 25 personnes ba bomi na bana ya ba 8 ans bana ba 4 ans bana ba 6 ans papa muzito akenda ikuna na elimikolo baboyo ezali sesemo abi muta batami alikio na mayele donc bango so ba yiki ba konzi ba ya batiki basala kwa cesser les faits ata ba sodo batindo soka une fois bazongi be fe wani kozala kaka. Merci na bino ba bonné pelo les avons aimé les serviteurs na bino cédé en colère autrement dit nzeta makema basala na ngomakala ki sans oublier mon réalisateur au totambola na partout na benga liboko triplé liboko triplé c'est-à-dire Blaise Kate réalisateur au totambola na tango passe na partout totambola na sans oublier na bo santé yeso ki na commissaire na ora mabe joyeux anniversaire na mama Suzy Mananga motema ya ingénieur Jean Denis Roy dimanche tokoyoka te tokovanda na kinkole tokosalaka ndenge toyokana ki mama Suzy Mananga motema ingénieur Jean Denis Roy lelo tozana lisolo ya mawa lisolo ya pasi oyo tomonaka ngo mingi na bapeya libanda mais tokomona ona ba province na biso phénomène na bateke na bayaka tozoyeba te ba remere ezobima keno eza nango bayaka te bamiso bazolo beza ba rwandais yango tomeraki kotambola tozoyamba bongo bana ya ba chef coutumier na ba chef coutumier bango nde bakobetela biso lisolo ngo soki eza vraiment ya solo to eza ya lokuta ekomi kopesa biso pasi au moins na famille moko bazolela plus de 38 personnes o bakufi 25 personnes tozoyeba te ko perdre bato ebele na libota bongo est-ce que vraiment libota ne kozala vraiment bakonza mboka bozolobela nini pona likambo oyo tabandeko ebele nde bakomo okufa 2023 bozana posa ba voter est-ce que l'intérieur kuna ba votera te pourquoi makambo mawezo sala vraiment batu na mitema wepe bakonzi bozo sala action moko te ya malonga elo côté zo salama to mona ngo aso eza ba mboka libanda ba président ba mboka na bakenda kato to mona resina igren ezaki mystique solution zomaki est-ce que pourquoi pas biso na ba province na biso au vraiment que non ezopesa biso passe na mitema vraiment yango lelo na mon réalisateur na nga Blaise Kate to tambolaki to kitaki sur le terrain et pas moi na chef coutumier o tozo sola na ye donc ya na ye nyonso to yango yo ayeka siko na kati ya mboka na biso nde tolobaki to yamba to tuna ye si réellement eza vraiment makambo solo to eza lokuta
pour pas tomber victime na makambongo so naza même parole na réalisateur na ngai ako fongola des gens autres na invité na nga na plateau quoi. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa, bonne santé. Santé za nango malamu. Eza malamu mais na nzoto nga mona za malamu mais moralement na za malamu te parce que na perdre ebele ya bandeko na ngai. Tokoki koyeba kombo nao o se présenter kombo nao nani pe oza mwana ya chef coutumier ya mboka nini pe uti na mboka nini? Merci. Nandengo pisinga maloba nazali mwana ya chef coutumier Léonard Miboto aza renommé mingi na kombo ya Igwe. Batu nyonso o bayebi Igwe bayebi nga bien nga naza mwana na ye kombo na nga Fasiki. Fasiki o na oloba o awita kozala grand-père na biso koko na biso ye wazaki chef ya bisiala après yende Léonard Miboto nga naza mwana Léonard Miboto. Fasiki kotala lelo o na bamboka ekomi lo wa guerre balobi bateke na bayaka bakomi ko bomana normalement bozo wela na ndeti nini? Bon biso bateke d'office ne tokola totikala ko simbata gilete poto mona makila ya mutu moko boye. To yambaka bato liboso na mabele na biso bangala. Soko zo longwa na tronçon ya machambio mucheto aussi si mucheto okota na mabele ya bisiala eza na plus de 45 km na distance ya mucheto tibisiala bato bafanda kana babenga ngo nganda bangala. To bato liboso to yamba bangala après bangala bazamba nyuso zaki na balabala to tekela bangala. Lokwa to teka ba ferme wa obaya ko landeza bayaka pe baye babala na bateke babala na bangala mélange sami ba ferme comme belé tozo pe ba droit ndenge esengela ki mais chaque fois soki muyaka aye azotika te koloba slogan na bango ke mabele o eza ya koko na bango bayaka un jour ba récupérer ba banda koloba malobo banda kala na ebike bateke ba benga ngo mabele ma ko bango bayaka lisusu baye ba bike no ba fele ba wela mabele ana ezala ba koko na bango. Est-ce take ba mfumu wana ba papa ya biso ba mfumu to ba koko na biso ba réaction na bango ezaka nini selon maloba likolo bayaka wana? Merci. Avant de sa réponse, on a interpellé le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement, en mécanant qu'on fait raisonner mitou ya ba professeur ya bayaka, même s'il s'agissait de longola bela ba professeur na campus, baye ba kolongwa parce que à partir de l'école primaire, tout tangaka royaume Congo, les véritables autochtones ya RDC ezali pygmée et Chili. Avant ba mindele baya kokoma na mabele ya mukili ya Congo, to Zaire to pe Congo ezaki na ka baaki kokuta bikolo nyonso efandaki na mabele na bango nde sika oyo mundele ayebi kolobaka mutu nyonso okuta na mabele wana esika wana ekomaki ya ye na makamu nyonso histoire totanga na classe toyebi muyaka na kombo ya Kasongo Lunda ezala bien muyaka wela mabele na muluba parce que Kasongo na Lunda baza makambo baluba na bayaka mais ata mukolo moko te totikala koyoka muyaka moko fandaki na mboka na biso tango bazolongwa na mboka na bango na kwango bazopesa kwango mukongo bazoloba tokei plateau ya bateki tokomi lelo oyo mabe parce que toyambi bango totekeli bango ferme est-ce que bango baza ba preuve te ya mikanda ke basombi ferme pas chef coutumier ya muteke est-ce que bayebi te ke bango basombaka yango pa bateke alors pour la question na yo na lingi na lobabo bayaka o bazo bundisa biso bazali bato o ba préparaka eloko na ko loba même 100 ans avant et na kata gouvernement ezali na bato o baza ko renforcer bango na minute o tozo solola bandeko bayebi papa na biso komu na isonga nzila bandeko bayebi petite sœur na biso komu na ye Bertine bazali ekiri moko na kata zamba moko ya munene makasi kuna na mbuma ba bloka bango batambola kana bango. Alors, pour nous battre la leki na biso wana, naza ko senga na gouvernement basoda o bakei lelo oyo. Basuka kaka na balabala te bakota parce que ici ka bana wana bazali bazana plus de 5000 bato wana baza ba rebelle. Bazali kaka ba yakate mais baza ba rebelle ba poudrier zamba ya mbumana bako découvrir population ba teke baza kuna bakanga bango baboma bango te batambola na bango bakomisa bango lokola ba esclave na bango lokola basi na bango lokola nyoso bako sa na bango. So qui na comprendre madame na liberté na azamu yakate muteke. Azamu teke. Mais so ba yakane bakanga ye. Ba yakane bakanga bango bakanga ye. Mais tout ce qu'on a après 3 jours passés au bique non il paraît na bandundu. Na RTN sabandundu bakanga kisoki 3 bayaka moro wana na ebiti bino toza mieux placé pour expliquer biso lika mongo za kindeni. Avant-hier
3 avions au babengi hélicoptère et qui taille bandundu et récupéra qui ba rebelle au bakangaki na bandundu bayaki nango tozo bisa sous président de la république likambo wana eza rébellion batali ke bango na ba est na bango kuna bitumba tango nyonso kimia ezalaka te bamoni ke bateke bavanda na kimia bateke bayambaka batu bien bateke baza dernier territoire to pe premier territoire oyo eza na kati ya capitale. Ensuite, il faut que yebisa batu ke baye ba kitambo ezali mboka ya bateke, lingwala mboka ya bateke, kingabo mboka bateke, mombele mboka bateke, pe okei kinkoleti ainsi de suite. Alors soki to longoli capital, to zongi sango ba mboka même Kinshasa oyo ezali na kati ya territoire ya Kwamutu. Il faut basi ba koti na kati ya territoire ya Kwamutu, ezali lokola déjà bazana sama ko la président. Parce que bako lancer même lance roquette topé obi topé munduki mwa makasi e buki biloko ebele na présidentielle to perdre même président to perdre même bandeko ebele ngana zolo ba en qualité ya muteke mwana o azana souci ya bandeko na ye kala te baka ke no ba koko bateke basasa na wa avantir te pour lelo to koma mona mutu nyoso ngana za muteke mabele mame mais lelo ekomi komona na ba mfumu bango moko ya bateke bakoma obomaka bango siko bino bana ba mfumu o ba papa bino ba obomaka bango siko bino mo boza de nini na kati ya nzoto bino bo tamola ndeni. Merci pour la question wana bato bele bazolo babongo bazo comprendre te ba kulutu batika lisesemo babili kolonzambe na se l'état alors bateke baza bato babunda kaka te batika la ko bunda te bazaki surpris ba préparer une lo moté pour na bitumba mais ba teke siko ba bundi na force o ya bokoko na bandenge nyoso banda mois de mars makambo ibandaki et bandi malé metezo kende ba teke ba résister intervention mon côté ya l'état ezoya je pense que ça chef mon côté ba bomi ka na lisasi moko ba chef ana nyoso mo na ba bomi ba beti ba masasi na bandenge nyoso zo kufate bazo supporter lelo ba y attaque entrée ezate sortie ezate et lo mota ko sala alors ba chef ba bundi na makasi o ba teke ba ko za na lokola bokoko mais ba komi na suka bokoko na bango lokola bazana ba intervention bazo za na ba na ba sorti bazo multiplier ba système ti ba bomiso or que soki gouvernement et ya ki intervention avant net ba sai mikolo makamwana ninga sala mati batonyo so bakenda ki liboso pona ko pesa pe bakosa ki na bango eza ba j'écoute d'après biso eza lokola ba ko neutraliser sous puissance teke de manière que bateke baza anéanti na lingi suna lobana ministre kaka ya éducation nationale topé ministre ya enseignement et c'est que soki na Nairobi tozana bandeko to bengaka ba Swahili na Tanzanie ba Swahili bazali na Zambie ba Swahili bazali na Rwanda ba Swahili bazali na RDC ba Swahili bazali lokola ba Swahili bazali partout na monde do na Afrique na bamboka wana baza pe peuple na bamboka wana donc o baza na kata Congo to pe na Kinshasa to benga na bango to lo ke baza ba vrai ba Swahili te. Soki muteka za na Brazzaville, aza Brazzaville, soki muteka za na Congo a Kinshasa, aza Congolais, soki pe muteke aza kuna na Gabon, eza mabete, mais na ba Swahili toza bango belé niko lo bateke mu Swahili la RDC akende ko boto la Zambie parce que komi aza alo ba Swahili. Tope na Swahili kuna na Zambie ba benga na ba Swahili kuna o te bino bo uta RDC te. Ba Swahili bango moko baza ebele ta muko moto yoka mu Swahili ba benga mninga no ba Swahili baza ka ba Tanzania. Ezalaka te. Na ute koyoka kana minoko batunde ba olo bakeno soki bayaka baye ko botola pouvoir bateke poza bateke bango bandimaka ba botola ngo pouvoir comment expliquer bino moko bateke bondima bo bala be kolo mususu oh chef coutumier fa balaka toujours mutekolo na ye mais comment muteka baline muyaka muteka baline muzombo yango ne ko mosala bongo siko bino bana ba chef coutumier et ça la bino ndenge ni ntango bomona biloko bongo e pa ba papa na bino. Merci parce que d'après biso na coutume teke babenga kaye nkaker wana ngolo ba mwasi ya chef coutumier numéro 1 alors chef coutumier pa biso azalo ko la pasteur azana droit ayamba ba pa ya même 800 même 500 même ituke ko ya la voyage bo kufi ba bis alors bazana place ta ovanda mtayamba ba chef coutumier izaka passe pour chef coutumier abala mwasi moko pour soki mwasi wana ayambi ba pa peut-être 450 akolisa bangote pouvoir na bino pe komi ko kima pota ngobali de mwasi musu o musu so ali yebiete ta musu azaki piège ngo ba boto bino pouvoir c'est ça un peu mais ba chef coutumier ndao bala naka bango nde mwasi kaka moko oyo azana droit azana kata ndafa chef coutumier yende fa zala 100% muteke mais na libanda na bazaka batu même ba président de la république Mobutu na Zaire asaki anga boti bana libanda mais banda na bazaka na droit ya héritage te pe bazana droit ya bokonzi te parce que bazana makila ya tekete mais eza mabe eloko bango basali bakomo dépasser ba limite o ezali ya traduction.
Po nazoka pe balobi ke non yakango il paraît basana ba yakati batongo ba loba Kiswahili. Est-ce que ba yaka ba kolo ba Kiswahili? Il paraîtrait comme ça. Net na lo babuna na détaillé te makambo sami na mboka na nga mboka na ko na ambisiala eza na 65 km na Bandundu au longue Bandundu na 25 km grand village abateke ba benyango Kambanku na teke site toza partager bongo na nord koto ba bengi ba nenye bateke ya likolo koto banda machambio mata baza bateke ya likolo to benga ba mi bateke côté wana biso côté toza teke nku to loba kinko alors quand banko ni ko loba teke nyoso ba sangisa bango na kamongo pona ba faciliter ka mundele tango ya pope sa mikanda to pe asala musala kimunganga facile j'ai na 9 quartiers o izali bisala na lilala na ka banko za na 7 quartiers actuellement basali 9 alors bisala mona ke zamba na iza musika pour déplacer ke kata na zamba akokite a déplacer na population na ya fin na kata mboka na alors mboka na biso bisala wana na minute dernier affrontement oyo otuninga kutuke bateke babunda ite bateke basali mo effort na makoki o bakwa ko sala alors dernier mboka o ba affronter bango vraiment na zo na temps ko lo ba bien boyo kangai na kata mboka na biso petit na biso moko ya mobali na niko tanga bakomba batute peut-être eza makambo makasi petit wana ndaku neza ne bandeli ya mboka abimaki na tongo pa kelo na masango amoni ke mikolo suspect ali abosani téléphone na retour na epozo téléphone ayokuta na ndaku na ba FARDC na teni na arme ya basoda ba telemi ba yebise ko bouger te soko bouger za suspect parce que toza FARDC pour la protection na yo na malamo na ndaku na ye atala bo amoni ndaku ezo pela moto batu na kati balo bata batu babimiana baze kolo mususu mais FARDC zawana FARDC zawana za FARDC mboka na biso za na FARDC te ni la police ni FARDC makambo nyonso eleka na ba police mo ba soda mo ba aka basala ka so 19 soda ba sa ka banku bisiala ba kenda na bangu alors na pokwa wana ba soda mo ba betika tour ba limwe balimo bazana ba soda à partir 16h 22h balimo ko limo balimo na butu baye moko alo bino bisato ka sango na bino ba teti ba fumna bino ba kufa te lelo to ko sila na bino mba moko le kana témoigner moni 3 soda ya FARDC ba bise soko bouger za suspect le kana tanga gangi na 4 loko nda kuneza ni bandela mboka balinga ba enchaîner batunyo se bandela mboka na gorge na ko égorger bango pour ceux qui sont ça c'est bandi ko na ba kima na nte alors ce ko banda système ko égorger pour so ba bandi masasi ba kima alors tant ka petana zui grâce à ko belela de permettre population qui na minute to lo babibembe na biso ti siko bakunda ngote grand frère nanga Blaise mwana tata mwasi nanga propre Blaise petit frère nanga Osé mwana ya papa leki nanga propre o alandi papa na biso chef Miboto papa na biso ko na Vidal akufi mama na biso ko na Ngalinka akufi berger na biso o église za la kuna papa na bango Lambio akufi une affaire ya 25 personnes parce que ça émission pour na minute belé 25 personnes ba bomi na bana ya ba 8 ans bana ba 4 ans bana ba 6 ans mais ainsi maramoza moko pasi kotala ndeti na mboka loko mboka bisi ya leza mboka mwa munene est-ce que batala la police te o sécuriser peuple la police ezate batata ata policier moko te azala wana ha policier azate à part ça ce qu'on a bisi ya la paix à 4 km na bisi ya la babandaki ko uta na banganda bangala betani baye wana ba affronter papa moko zaki na azalo kwa chef pe ya bibonga ko mona papa fidèle babomi papa fidèle moi sina ina bana 4 et pas na baba kufisi batu lokola 7 na 7 wana bazo kima na kata zamba baye ko pesa biso sango mais déjà za trop tard bandeko bazaya po pesa sango babomi bango suna nzela siko soki ndeti bango babomi batu ba bénéficiera nini te loko ni ba ozwa na nzoto mutu ba wakenda nango yangwelo tolingi to yebisa bango batekende bazabwe banda babotama batikala ko sundola ebembe na bango te nazali super victime ya mwana nkasi nanga propre bakangaki na maboko bakata ye mike lokola kamunde le bembe na etile yo to lelaka bakunda yango te alors bango siko eloko ni bazoluka baye bazwa mabele na biso pa kende eza pe place ba wuti bazaka la désordre baza miyibi mboka na bango eza eloko ko lia te bazana na so ba moni mbisi na mai fo basala ba chasse ba bunda ba landa mbisi ba bomaye mais biso to yebi ko mbisi ka na filet bayebi ko mbisi ka na pêche bayebi ko bomanyama na chasseur na arme oza calibre so banyama bazaki 50 ba bomika moko na baki ba lie yango 49 ana to pe bakimi alors banyama baza ko se multiplier bazo bota mais bango na bamboka na bango ba ko tia moto ba olanda banyama tina bakata ba mai ko landa ba moto ko tia ba kisi mbaka ba poison ya ba mbisi de manière que ba mbisi ba kufa mukomoko so amoni pe banyama na kata zamba na bango bazwa ka poison ba tie banyama nyonso baza na territoire tout autour faut ba
bakufa alors biso eza bongo te biso tozalaka malé mais ngona ba ye komona pa biso bile ezali kimi ezali nde siko ba luli ba envier mabele na biso po ba botola biso ba ko botola yango te tant que ba koko na biso ba chef coutumier ba kundama na mabele wana ba ko mona bikamo na bango. Mais mikolo uti koleka to uti babike no Adolphe Muzitu na papa Martin Fayulu bazaki mpanzi moko na kwa mutu moko na bandundu bango pe bazaba yaka. Est-ce que message na bango ezalaki nini na mato ya ba kutima tekeko? Merci mingi ba obimisa momoko conflit intercommunautaire po ebima mukie et pas président de la République eza lokola deux familles bazali ko welana baza ko swana la police aya kangi babite baza bandeko la police va pesaka conseil mais eza pena bongo tene bandele bando obima lokola bongo mais nzoka na se wana babimisi kutu pe ba yaka liboso pa mana kati wana eza na makamo makasi oyo bimisa ba minduki parce que beau frère na ngai bisinga beau so na biki na zaoki makana espoir ke na okufa so moni ba poso donc ba masasi ba poso na ngoni zo matalikola mbetu ya ko sakana te eza ya basoda ba rafale na mboka na biso muto ata moko ta simba ki nimbele ya bunda parce que ba kotela bango na 2 heures ba entourer mboka mu ba partir à 4 heures ba gangi feu ta ba gangi feu wana mbala moko ne feu o pitona lungwa ki na 4 heures ganga ki ndia ko saka ba ndiko ba kima ki pembe na zamba ba zwa ki mo chance mais ba o misu ba comprendre ite na ko lamkana ba mbango ba bomi bango dans le 25. Mais makambo zo salama kota bateki non te norona ba Congo central kune salama kena bakota ba matadi we salama gambo na ba kasangulu ezalaka te pourquoi ezalaka na ngambo bande kaka kasi yango wana nde otuninga ndeko Muzitu papa Muzitu akendai kuna na elingi koloba boyo eza lisesema bi muta batami alikio na mayele donc bango so bayoki ke bakonzi baya batiki basala kwa cesser les faits ata basodo batindo soka une fois bazongi befe wani kozala kaka yango to senga mukonza mboka a considérer yango guerre parce que banda ka bulu kwa baje banda peka bona est église on église oyo intercommunautaire bato église on bato église elongo église comme mboko na mboko ti e komi mukimumba oyo kapeka ami te komo ebima ya rébellion so kombo nini mais azala vraiment mayele bato babata mbaleki biso na mayele bayaka bakendaki na bateke bayokani ba se réconcilier to sololi bien na bango bayambe bango pe mutu muyaka koti na mabele na biso ti ya sololi abimi eske biso to sala ki mabe to sali mabe te parce que ça culture na biso azongi ti Kinshasa to tala na TV azo solana président de la République to moni nyonso kete biso pe to za bana nzambe to kolinga te ka bayaka bakufaka quand même bazwa kimia to moni pe ndenge bakimi ba o baza ba véritable bayaka ba yino manga mote ba protéger ba vie na bango bakimi mais bato babata ba l'équipe na maire na kata bato babata miana banguna bazali po to uti komona ba makambo ezaka so yebwe ba chef coutumier basanganaka l'information yaki ke no président de la République Fati Beto asangisaki chef coutumier bakota bayaka azupe moko ya bateki asangisaki bango est-ce que to yebite za ya solo tu zaka ba les ondira non eza makambo solo président de la République asangisa bango po ba solo la main a déplacé moi muke akenda ke États-Unis mutinyo sayebi reine Angleterre akufa ki azayi représenté par moto oya tindaki siko akenda ki sommet mo za sama na États-Unis et singela présence na mo za po tala ki makamunini oyo baninga bazo bundisa ka ba pays na bango moko na Afrique singela ka yemoko azana porte parole te yemoko vraiment azala molobeli ya RDC nde apesa ki ba chef coutumier mo repos bazela jusqu'à ce que ye akoya anteta bazo repos anteta ba pe ba okufaka pe ba chef coutumier bandimi yango pe pete ba vandi kimia ba ozonga te pour ça y est déjà non ba chef coutumier pende bazabo bakangami parce que tozo mona ke batwana bazana ba magie moko o eza ko pesa bango grâce ya koyeba na kozwa ba chef coutumier soka bomi chef coutumier kuna na monde wana soka zo mata grade soki pende ni parce que chasse na bango eza contre ba chef coutumier alors ba chef coutumier ba moni ke bango ne bazabongo et sengeli nanu ba mona sécurité loko ba yeti na présidence c'est que kozonga ba chef coutumier kuna solution zo ma poso ba kutana na président et que ba zongi solution zo amité ba kutana suna nani apa nzambe do ba ke kutana nzambe po ok balobeki no ba chef coutumier balobaki le 25 décembre ba pesi ba konjana ba soda na miniti bongo soki ba félicité ba kosala o bango bangi basala bango mo retake ba chef coutumier protection nini o ba protéger ba jeune ya mboka na yango to lo ba chef coutumier ba sali nyonso ba ko sala ne aloba likolo nzambe na se l'état tant l'état ye so l'état ye a sangisi na ba chef net ba soda ba chef coutumier na biso bazana bidenda ba chef coutumier na biso bazana ba bilo mobo ya munoka mboka ba benga oneti twel elingo lo ba ke lisasi abo bete elilate
poto mona kota ba Kongo nani komo nani ba bando tamula makolongolo bazara ba bando pesa bandika pa yepe ba mindika ba tunyoso ba kufi siko pourquoi pas na ba teke pe ba chef coutumier ba rosa pe makambongo wana vraiment ata poussière mabele kaka bofula bango ba kufa bango nyoso ba limwa pouvoir eza muke pouvoir eza nango mukete pouvoir ezali mais chaque pouvoir na puissance nango esenga ta musu sacrifice na minute wana eko senga ezo temps 2 mois 3 ans 6 mois esenga pe sacrifice na sacrifice na peut-être esenga chaque muto za muteke ayeba pe na ko sacrifier mwana epo mwana kufa mais chef coutumier pe ba koma osambela ba mona ka tant que chef coutumier sambela oui ba chef coutumier ba sambela ka pe bazali ba batu ba banga lola ba banga pe lifelo bazali na bango. Parce que lelo oyo makambo ekoti na mboka bango bakomina bango na losambo ba makambo ekoti na mboka bazolinga so nzamba bakoko pona nini to liloba na bango eza nini bino to vanda na ba papa na bino ba mfumu eloko oyo interpeller bango po bazwa mayele bazongisa siko makambo na bango nyonso ndenge singela kezala ya mibale na websa président de la république bato nyonso baza ko se présenter lokola bafumu akeba bafumu koto na biso na mboka oyo bisi ala ka banku menko tozali représenter awe pa fumwa machambio de pacha mutako présenter ba chef coutumier proprement dit oyo ya yebi bakuta na machambio pona biso bokonzi na biso mingi pesa maka na toi eza lokola secteur pa fumu maf secteur o lobo mwana chef miboto na bisiala donc et pas fumu maf alors to yaka to kuta na machambio na principal ba koti kuna pas fumu maf ba zu makam nyonso chef coutumier nyonso ya teke avant na kana fief dans na village oyo azo batela mboka na peuple na ye azakana clôture ba benga ngo carré ba chef coutumier na nyonso bazana ba carré te bazaba lokuta monsieur za bande kona biso ba teke ka ba mombela lati la mba rouge ba faux bazali ndenge pe na délégation ba kendaki ko tambola soit 10 ans bazo représenter bango ba teke bazaba faux chef coutumier na koza ba teke bazana ba teke mais bazaba vrai chef coutumier te chef coutumier nyonso o ba kenda il faut mona chef coutumier na fief na mboka na fa na peuple na ye eza ye wana kaka o nyonso o ba lokoti na Kinshasa bazaba faux eta ke mwana mboka message neza nini pa bato bazotala ona poto libanda mboka message na ngai ezali boye biso toza na 4 langues ezali ko sangisa biso lokola ba congolais na 4 langues wana biso bateke to vandaka na Kinshasa to koma kwa bangala to balingala mais ndamba parti na biso koya kota bandunu to lubaka Kikongo muyaka lubaka Kikongo muluba aloba chiluba to sangana na bango to zalaka na bango to balana bikolo nyonso alors to za posa te kaka baboma muyaka elongwa yikuna kamwe na sampo baluba entre bango ba kenda kuna banunu na batende na mai ndombe eyel susa bayaka na banani ekenda kuna na mai ndombe na ba Congo central ezalaki alors c'est que comme pour na province pour na ko tia ranking entre peuple na nini c'est que bakonza mboka bozana batu moko bazana ba magie oyo magie na bango ezosenga kaka ko bomaka makila ya batu biso to voter bino lisusu te soki lelo oyo to boyi na biso ke bato bakoka ko bundela biso o to voter bango ba sali lo côté ba impliqué te parce que à part président de la république o biso peut-être ba teke to koka ko ndima ko voter bato nyonso to voter ki ba sali biso et lo côté ba o soit disant les patriarches ya Maindombe ata et lo côté les appels sous na makambo belé kutu ya mabeli susu ya koleka alors tozo senga paix et kota wana ekota libela biso zala bande kona biso tinde to sola bobi tumbane za isima lobi bibembe na bango bakunditi est-ce que ça biso malamu so to vito zonga poto récupérer bande ko to kunda bango to kozonga ndenge nini bato bakimi wana bazonga ndeni ba pesa biso pe alors bande ko nyoso bakimi po ba sauver vie na bango bazata na ba 100 francs te muteke nyoso azotinda ka mbongo tindelanga sala bona kangama na libo moya kokota ezate na kati bandu alors bazongisa bandu libre po bandu pesa na contrôle ya malamu po ba ya sala erreur bakomo kangana batu normal na place ba rebelle alors souci na kimia ekota partout vraiment président de la république premier ministre nazo senga na bino bien président de la république a contrôlé bien na ba institution ya mboka na makambo eta likolo banda na likolo makasa landa ba je ona mike lokoma ba simbi ba kota makolo wana alandela ba ona kati na ba je na souci pesa kotala lelo oyo na kati ya palais du peuple so tali kuna mwa ba chef coutumier wa lolenge bazali ya ba Kongo bazali ya ba partout bazali ba Swahili bazali mais na mona onde ba teke ba vanda wana te bon eza bongo batu ba kaka a valeur ya mukolo et le côté
nde baloba que on reconnaît la valeur d'une chose après l'avoir perdue. Donc biso ndenge toza bo to bungisa ki mo biloko ebele yango to senga na président de la République a reconnaître valeur na biso na za ko senga na bato bayebi kilasi bayebi tang ba obenga kan mombele bayebi monsieur mombele azali papa ya ndeko o Nyarkos aza muto apesa slogan nganti ezana kiteke lingoloba kolo esika. Alors biso toza banganti donc toza so bitumbe bande o mo teke bateke ba kima bazo en place au kimate bateke bazaka na mabele ya bateke bazo déplacer na mboko na mboko donc toza banganti me ba yekatang ba obima bazo kende kwango me bateke ba déplacer quand même pour na ko sauver vie na ba mission akibima na bandu nous po baza à 20 km pa mana bandu loko eza ville peut-être ba kozala ba koti na kata population po ba bata malamu mais ndenge zana mombele ezali histoire oyo ba déclaraka yango ke bino bouti ba partout boyo kovanda na capitale oyo za mabele bateke esengeli bo pesa bateke espace so ezali kotika kwa histoire ya mutu nyonso ke tovanda na mabele na bango yango wana à part quartier mombele est-ce que ezana kamo to quartier moko ba pese kolo mususu ateka est-ce que ko badna na Kinshasa ndenge ezala ekolo nini na Kinshasa ekolo nini eteka kama mabele ezaka bateke na kinkole kuna ba pasteur ba gouverneur président loko akabila asomi mabele pa bateke na kingakati avanda asombe ngo pa bayaka est-ce que so ba keina mikando président Kabila somba pa ba mabele ba teki na kingakati ezana ko chef mo ba bayaka zana pena signer makam comment se fait-il mabele wana ekoma ya bango ko banda na Kinshasa tu na kwango ngambo nyonso ezali plateau bateke eza ya bateke eza bayaka te eza tana koko moko te muyaka avandaka pona ko interpeller bayaka bazambo bango ba ke kata bazamba wana bazoyoka kombo na wana teke eza minoka mboka ba misolo to pe ba source ya mayo bango ba ke melaka mai bayoka yango teke eza minoka mboko batu bango ba ya kokuta eza minoka mboka na biso so ke ina to mona ba mayo bana ba pesa ba kombo na minoka mboka na biso bolika mango eza louche na otepe koyoka ke no basoda ngo bateke ngo bayakana pardon bayakana baolo bagiswahili na ibite bayaka batikilanga ki bayaka bakomisuna baswahili yango wana d'après l'information bayaka msu bakima ki balobi bazo bunda bitumba po bango pe ba sauver vie na bango bayo komona troupe bandeko mo boye bimana bango na babunda na bango ilongolo kwa bitumba ezalaki babunda basisi bayambani ayo ndeko na comme siko balobaki yaka batwana bazo loba munoko mususu bango bayokana te alors bayo comprendre que toza na katikati banguna tokima do bayaka pe bakimi donc c'est que soto comprend malam to utiliser terme ba rebelle baza ba rebelle pona yoka eke no nani soki batsaki mutuka moko na nini na mai comment nemboka oni mongata ba yaka bazobimaka bazonga bamboka na bango bakwango siko pourquoi pas oya biso pe bateke bakota mutuka moko wana to babanière bayaka ka baya centre ville eko simba te to ba makoki wana ezati bon biso toza na place au kimate parce que eza Kinshasa eza mabele na biso eza la plateau eza mabele mundele ye mokonde ayebaki ko sepela parce que plateau eza kitoko plateau mona oso ke yango o sepena makasi eza na place mongo te eza kitoko lokwa plateau siko yango eza kitoko me ba obomaka bato siko bavandaka na kitoko yango kaka te bakovanda na kitoko wana kaka te parce que biso nde toza bakolo mabele jamais tokosundela mabele na biso ate tikali bebe moko baboteka na 2 jours aza muteke aza mukonzi ya mabele ya bateke wana libela na libela eza mabete parce que oza muluba nde toza boiso tokei Kasai tokei kuna tokomona Mbunjimai na Kananga ata mukomote net na muteke bwina koma na bota na umia na same 1000 ans kuna des années ba génération en génération mwana nanga aza muteke komisa mabele baluba mabele na bango po aza ta na sens te c'est que faut changer histoire à RDC mumasa ba okanga za mutalukuta itake mwana chef coutumier soki tolobi ke no o lancer message mo bwina kiteke okosala ngo nakosala ngo o lancer message mo na bateke o bazali banda mboka ba o bakufeli pe bandeko bayoka yo itake mwana ya chef coutumier c'est bon munda go bel bien menke muteke mais menke mwana besia bela munda efiko le masi mwe ba besia basi ya munda odwa mfuma bo Léonard ba mudwa we minute mi ake quelque part ake wonde ko mu bonne santé bolé bo obu me pe ba tek bonon so banku mbwer partout les kebion mais les pembwer émission li men kiro men kewe lo munda e ka kebion le ya le antaki men kiro lo munda ko sauver ville les ba frère ba bo o barampele pumukir ndewe bo ya le kebo oya les munda ko sauver ba famille ba bo ba travail ba bango bo mbale kebion le qui est moyen bo le qui est le kongul manzim
de manière que les tomo que banduku ba le diako ouais basala organisation le mvumo représenté bote o lo manzim comme ça bole ba tom so mu dollar so mu franc congolais les tom ka bole ke sal le tout le nécessaire bole tom lo mais quand il dit au monde mais de bi moule mero les associations tech un coup vous me verrez par les moyens de ingénieur Cédric bogoye bako tinda mbongo wana bozo na Cédric ba information sur le kana Cédric oza mwana fumu kibata ingénieur Cédric kibata. Vraiment merci na yo mo réalisateur les kits auto tambolaka na partout na bosante so boni staff kitoko o ba permettre biso to sala émission au staff lenganti mombele les grands gérants balobi les grands gérants de capo moto a pesi biso espace kitoko o gérant de campo na kata mombele eza na mombele ouais papa to komi ko chité moi mot de la fin na yo moi dédicace na yo e ko sala dédicace tangezalika mes condoléances na famille nyonso ya bisiala mobimba partout dans le monde précisément na bisiala. Ensuite, le sous-na chef Léonard Miboto Rosa Papa Nangai, Mibale, na pesi Pasteur José, Mbote, na pesi ingénieur Cédric Mbote, maître Fiston Pila Mbote, Gilin Pete Mbote, chef de Pacha Yama Chambio, Mbote, chef Maf ya toi Mbote, na pesi tonton moi chef à toi Mbote, na pesi bandeko nyonso penda Mbote, Mbote na mnobisika nso bozali, Arsène Kingo, l'homme le plus progressif. Na PC Sumbote Makasi. Merci Nabi ke bozalaki belé ya kolanda émission au Vision des Stars. Nabi ke boze belé yo mutu oyoki émission oyoki pesango o epesi o passe ba numéro eza affiché wana. Soko za na posa o sala moi geste soko bengi ba numéro o na kata ba famille na yo to tindango. Po a ezate ke o baliaki mbongo basalaki bwe to kopesa ye moko mona chef coutumier a kozala mieux placé ya kopesa ba libota oyo bazwi basango ya mawana. Na ebike esali bato ebele pasi babande koyeba komituna me biso to bungise ba famille to zoyeba te problème ngo za nini boza mieux placé ya koyoka o mona chef coutumier ye moko asili koloba pona kokene rapide na pesi mbote na mon réalisateur Blaise Kit o to tambolaka na partout. Joyeux anniversaire à maman Suzy Mananga babi Suzy Munanga tozalaka na partout babi dimanche tokoyoka te mama mokolango tokolata loko yo lobaki tolata ya couleur wana tokwanosa ngo te me tokolata ngo kaka mama Suzy Mananga mutema ya ingénieur Jean Denis bambote belé na bosante espace kitoko o bapesi biso espace lenganti na mombele les grands gérants de capo gérant de campo to solara nde to yokana kiwana yo yebitalaka moi makasi esenga mo loko mo malile kosala bien bato oya ngai ba o to tambola na bango partout c'est-à-dire ba o bandima ba s'abonner na chaîne bango batika ngate batindela ngamo ba 5 giga pour na ko partager Enoch balobi Enoch Mata na mombele na bosante Christian Moba wana oma bato to zalaka na bango na zongeli lisusu ingénieur na ngai Blaise Keti na bosante gérant na banele lisusu po yeba keno na banele lisusu gérant de campo Christian Moba na Enoch Mata vraiment ngai na bino tokutani mbala ya sima check.